Mobeko evandi moye Esther asala ezate. Mobeko moko evandi wana ezokonza. Avant Esther akenomona roi, il faut Rwanda sepela komona. Mobeko bacha mibeko na ba famille ebele. Bacha mibeko na lobi mboka yoso na mobeko na mo. Esther alobi. Bon gêné. Ngape na ko gêné. Malgré balandi ya chaîne Océan ya Congo to yeli boso na bino na kosola na bino na tina na émission oyo ya biso to sambela elongo to bondela elongo eza émission oyo za kosunga biso na losambo wa bino pasteur référent Didier Lompinga sango mokonzi ende mutu aza na bino elongo toza koleka na chaîne pona ko exhorte yo na tina na makambo nkola zocha biso mutema poto solennel lelo tozobanda misala moko na yo ensemble pona tina milulu oyo makasi toza nango na kati na etonga na biso. Dieu nous a mis au cœur ya kolobela na tina na thème oyo ya les lois établies yango nde tobandeli na yo mikolo oyo koyoka biso mikolo nyonso na mateya oyo pona kosunga. Bien aimé, tozo souffrir parce qu'il y a des lois qui sont établies pona konuire ba vie na biso. Esther chapitre 4 verset nango 16e. Nous lisons la parole de l'Éternel. Esther chapitre 4 verset 16e, Bible dit: va, rassemblez tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Waneza maloba ya reine Esther. Bana nzambe Esther azalaki mopaya. Israël bazalaki déporté na Babylone. Dans bakomi roi Vashi wazaki mwasi ya mukonzi. Azalaki mbeba bayeba sa la sélection po bazwa mwasi mususu po azala mukonzi. Bayaki kozwa Esther. Roi s'appelle Esther. Tant que roi s'appelle Esther, Esther azalaki parenté à Mardoché. Azalaki na ndeko moko Aman. Azalaki na mboka azalaki pembeni mokonzi. Na mutema likunya basali mobeko moko ke mutu nyonso koya koleka na nzela palais royal to nyonso koleka amoni Aman, il faut agumbamela Aman. Oh, bana nzambe Israël bazaki la mobeko na banke bakoki koguma mela eke kote bakoguma mela mutute bako adorer kanza. Vous adorerez que l'Éternel votre Dieu. Alors yeko sala ke Mardoché le kwa zaki na palais royal na cour royale azo sala aguma mela kamante. Ba serviteur Aman bake ba ebisi Aman. Bati Mardoché mais aguma mela kamante ni Mardoché devait se défendre. Non, biso pas la biso to guma melara mutute. Ça cause aussi un problème. Bake ba yebisi Aman. Aman akeya kutela mokonzi abi mokonzi vie éternellement. Tala boye c'est to ko sala mobe côté. Sala biso mobe ko mokonzi. Keto boma. Ba juif nyonso oyo bazali na kati na mboka oyo. Bien aimé, à cause ya kozanga ko obéir na loi o ezalaki na mokili, ça cause un problème. Or le problème est un problème individuel ya Mardoché et comme un problème ya nation mobile. Mardoché ne mutabale ko guma mela Aman ke. Mais Aman lokwa yeba ki Mardoché mboka uta.
il a créé un problème. Mokonzi pe amana ebisele kokotisela yo mbongo. Mokonzi andimi mobeko wana. Bien aimé, mokonzi atie loi. Tant on a sorti à bande de la loi est faite pour les faibles. La loi n'est pas faite pour les forts. Na niveau nyonso na politique na makamuni c'est les forts qui dominent. Bango moko ba buka kamibeko na bango. Mais la loi est faite pour les faibles. Mardoché a commis faible. Balobi ba boma. Bana nyos. Ba juif nyos. Oh bazanzinga nzinga. Il s'est arrivé qu'il y a ba juif moko. Moi si moko Esther comme qui moi c'est mon compte. Il faut Esther a intercédé pour ce qu'a intercédé ba juif ba koufi. Mais pour Esther a intercédé et ça peine à mobeko moko ezaki établi que mutu moko te mwasi moko te mubali te mutu moko te akoki komona roi soki roi asepeli komona yete loi sur loi loi sur loi makambe comme Esther c'était pratiquement impossible que Esther écoute un roi parce que il faut Rwanda za pour ça komona Esther et ça me Mardoché non ça nini parce que mobeko lobi ndengwana Mardoché abi so ba bombi biso so ba kebe ba ko boma yo parce que ça juif Esther alobi bon gêné ngape na ko gêné malgré la loi. Bien aimé, histoire où l'élisi batu ebele l'élisa kangai komona ke mobeko moko eza koya na benga mobeko eza lokwa 50 kg à sac ya ciment au moins na 10 ans ko memate mobeko evandi moyen Esther asa les ate mobeko moko evandi wana ezokonza avant Esther ke no mona roi il faut Rwanda sepela komona mobeko bacha mibeko na ba famille ebele bacha mibeko na lobi mboka yoso na mobeko nango ville nyoso ngana congolais Congo eza na mboka na mobeko nango ville Kinshasa eza mobeko nango nazaka na ngaba ngaba eza mobeko nango nazaka na quartier lui eza mobeko nango navanda na kanyoka kanyoka eza mobeko nango. Il y a des lois dans chaque quartier, chaque coin. Le diable établissa des lois afin que Batouba évolue. Le diable a établi la loi dans ma vie à Batou afin que Batouba qu'elle bosse. Comment Moutabala ni moi cela Moubali Babani. Mais pour moi si, après Moubali bonjour, faut Moubali à Sepela. Pour moi si, Abzombo faut Moubali à Sepela. Pour moi si, Akoutombe il faut Moubali. Bien aimé, mon beko si mon beko. Si quand Esther ça il y a 30 jours avant d'Aliaka. Amelaka, Azo Sukola, Achanze Bilamba Ndenge Alingi, Asa Nyoso qui ne voyage Sala Nyoso, mais à mon akamubalité pour me baser à pour ça au monde. L'homme c'est une bénédiction. Maintenant, yo moi yo mona mobile les athées. Moi écoute la bénédiction des athées. Parce que bénédiction c'est pour mon ante. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi est établi afin que yoke ne libosote. Il y a une loi et va dire que libosote. Atoke na opoto yana singe kanga. Je me souviens encore l'Éternel envoya 2 de ses disciples pendant que na mboka moko ba bokena mboka mobes pour préparer nga Pâques. Bokene bokomona un agneau attaché. Bon délié ceux qui moutatine le Seigneur en a besoin. Voilà le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te délivrer, pour te délier. Nacheme kangayo, mais moutou à côté c'est pas moi, c'est le Seigneur qui en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, mais il y a une loi qui t'empêche. Il y a une loi qui nous empêche à comprendre Angola Mounanzambe. Il y a des lois établies. On a établi des lois dans nos vies. On a établi des lois dans nos familles. On a établi des lois. Loi moko ebima. Balobi ke mutu aboti bana basi.
bana basi bakozui jamais l'héritage ya tata na bango kaka il faut mwana mobali azala. Mais cette fois-là Théophase avait 5 filles. Balobi tokokende kaka pa mutasa la loi. Bien-aimé, nazoye bisayo, il est grand temps que on se détache na ba loi ya famille na bino, na ba loi ya mboka na bino, na ba loi. Je connais encore, je vis dans Ngaba plein de bateaux bandundu, le kintsudire nya moye moka osakanate, na beta histoire ya lisolo auto beta ngope. Bien-aimé, on ne connaît pas poto, atini mbongo baba ela ye mwasi, heureusement ya to sambela pona ye makambo échangeant, Romain ya Kinshasa parce qu'il y avait une loi. Moi na moi sona bala ba moi te mais il y avait une loi établie que yaza kintsudi ya mutu, kintsudi na bima député, auti kikwiti ya ye, azu kintsudi na ye. Quelle sorte de loi? Moi si kitoko. Il y avait aussi une loi. Balobi babala kale kite fa bala kakayaya. Voilà les lois qui sont établies. Bien bozaka na mbongo en Kodia. Je connais un ami pasteur. Un ami pasteur. Tata na ya kufa na âge à 49 ans. Tangu tata na ya kufa ki na âge à 49 ans. Atikaki amiwa na âge à 9 ans. Muninga pasteur wana pe akoli akomi pasteur aboti akufe na âge à 49 ans. Moi na liboso pe atiki na 9 ans. Il y a des lois eza établies pour na pasteur, pour na loi ezo banga mutute mais bien aimé que tu sois pasteur, que tu sois évêque, oza la prophète, il y a une loi. Et que Moutako Katabalouana, c'est l'éternel. Il y a une loi. Les lois sont établies. Et les lois sont faites pour les faibles. Nous qui sommes faibles, nous sommes de Jésus-Christ. Notre scandale, place dans un séminaire. Mais si on assemble à l'église, à Moutaïchoua, dans l'élection. Bien aimé, mon Dieu a accepté l'échec dans l'élection pour la victoire. C'était pendant, il n'y a pas, il y a prisonnier Moko. Mais cette fois-là, Ezaki na Jésus na Barabbas et chef Asseni, Ezaki Ponce Pilate, il rassemblait tout le monde pour dire comme la temps élection, tout libérer nan. Ezaki na Jésus, Ezaki na Barabbas, mais tout le monde batiki Yesu, bakeko pour na Barabbas. Oh Barabbas fit un criminel. Mais parce que c'était une loi. C'est ce qui a fait que Jésus n'engagne à Kene Koulous. Yesu alula tenga la lulaka. Yesu yiba tenga na yibaka. Yesu atonga tenga na tongaka. Yesu asala mutu mabe tenga asaka mabe. Mais Yesu andima kufa po ozwa la vie. Il y a une loi qui est établie. Il y a une loi. Bien, mais qu'est-ce qui fait que vino kende libosote? Combien de fois yo toubeli au sengi pardon na masumo sala. Mais ma kamezo chanzete. Ah, parfois parce que tu pries mal, tu n'as pas compris qu'il y a une loi qui est établie sur toi. Il y a une loi qui est établie sur toi. Baloba, Mouta Sakante, Biso Toba Tumwini, Toba Loba, Toba Frike Baloba, les lois s'établissent, règne encore. Léon Ako Fumole la Yotem O, Toko partager en Mikolo Nyostu. Nous, dans l'église que Dieu nous a donnée, nous avons 14 jours. Tolexi déjà une semaine. Yangola bandie mission. Bien aimé. Toko Lobela, ba loi de domination. Non. Toza dominé na niveau moka blagité ne konaba. Toza dominé. Toko Loba, na loi ya kufa. Il y a des lois. Oba kangela batubata en kufa. Toko Lobela, na loi ya souffrance. Tokolobela, la loi ya réclamation. Tokolobela, ba loi tokolobela bien aimé. Oh Nzambe, à côté de la mitema comme nous partageons ça chaque soir, toko partager le monde. Voilà n'a contredit comme ça que il y a des lois qui sont établies à faire comme ça toke négocier. Mais Bible le bien dans Colossiens chapitre 2, 13 à 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui te condamnent, qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix.
et qu'il n'y a aucun nom qui nous est donné, bien-aimé. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comme c'est l'introduction, l'introduit. Si tu sens que tu peux m'appeler pour tout Sambela, mon numéro est Zawana réalisateur mon patron Kabouya 09 98 74 29 07 09 98 74 29 07 tout Sambela et Longo. Soki na pesi bomoi nanga te epai na yo nakopesa na nani? Soki na pesi bomoi nanga te epai na yo nakopesa na nani? Ah Yesu ah Yesu ah Yesu kolo nanga. Soki yo kangoli biso te Nzambe nani mosusu? Soki yo longoli biso na balu etabite nani mosusu? Bobele yo papa, bobele yo nangi to sambela na elongo ndeko na ngai pona ouverture ya séminaire oyo tobondeli na kombo na Yesu Masia. Seigneur Dieu merci pour Nzambe la bomoy osali bisongo lule na océan du Congo tolobe na tina les lois établies o Nzambe to fungoli séminaire ya télévision lelo Nzambe na ngai sima kolobela yango na peuple na yo ba réaction positive tozomona koma batu bazo kangolama nde yango tozo senga libota na ba kangolama libota na ba bika nzana maloba oyo tobondele longo na bandeko nyonso bakozala na courage ya kobenga biso pona misala ezosama. Le diable aza d'accord te Nzambe a établi ba loi po biso tobeba koma Esther reine mobimba mobali na ye roi mais sali 30 jours amona ka mobali te po mebeko eloba que moi si pas mona mobali il faut mobali a sepela na ye Yahweh Yahweh mobali asuka ko sepela te mais présenter pe bâton yango Nzambe na ngana ye pai na yonde mobali ya solo mobali ya libala ezayo ngana za mwasi na yo Paul aloba il m'a aye abi je vous ai fiancé par un seul époux mobali na biso ezayo Yesu tu ne désires pas komona biso non pour ça ezali Nzambe na ngao mona biso yango na yeko tika bande ko lange pai na l'introduction à Matéa o yondoza la papa yondoza la nkolo tiko simba libota la bisika bazali Nzambe basima mepai na babondele longo na kombo na Yesu Masia ndeko bando beta maboko bando bebisa nyonso yo avato kota détail nyonso zomona keza lua moko oya ko simba vina beta maboko bando kwesa mibeko nyonso confesser Colossiens 2 13 à 15 le bas qu'il a effacé beta maboko Seigneur tu effaces l'acte qui donne les ordonnances qui nous condamnait qui subsistait contre nous tu dépouillas les autorités les principautés tu les as livrés publiquement en spectacle à triomphateur par la croix na kombo na Yesu Masia 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 viens Seigneur yaka kosala yaka ko agir na katla ba vie na biso oyo Nzambe yako loba yako kamba yako tambwisa yako sala po Nzambe nous t'aimons parce que tu es notre Dieu nous t'aimons parce que tu es papa nous t'aimons parce que tu es le roi des rois le Seigneur des seigneurs yako sala yako kamba yako loba yako sala po Nzambe tobelio nous t'invitons parce que Nzambe na biso tobelio parce que papa tobelio parce que nkolo tobelio parce que yaya na kombo na Yesu Masia oyaza mokonzi pe mobix na bomo na biso nde tobonde liboye amen. Ndeko na wana eza flash ya yebisa yo ke to bandi séminaire na biso elongo na yo na télévision to sambela elongo na temo les lois établies benga biso okozwa biso po to sambela elongo na kombo na Yesu Masia bayo.